liwa ya Maman Blanche et dérangeait qui batunyoso. Il dérangeait qui te. Et dérangeait qui. Yo kanga pardon. Bolelaki bien. C'est bolelaki bon ko tala makambo tali mutu makambo lo bati. Yo zana mo bebeli yango bolobi. Très bien. Yo kanga. Yo ko tala makambo mutu na pas juger, c'est un démon traître. Naza claira. Ko yo kanga. Bikambo ekomelaki ye. Komelaki binote. Hôtel moninga ninga zolela na passe ya douleur à likambo aux champions ko chola. Soko perdre mutu yo ndo kozana charge dépense za kiye. Ko bala ana normal natali kambo na Bible. David a belisaki mwana azai ko lala te souci ba jeune batutu babaki ye mwana soko akufi David ozananga na ngambo. Tonga mwana akufi ba David akendaka sokola la tia sengi biloko batu bakamwe orabeba abongi alobi lokola kei abu o pia o eke eloko passé masera sali moi j'étais en kufi oui asa kei lokola kei na musu azaba mobate limpate a dirige ka liboso basi na mibal na pengwa na misu ko mona linga na se prévenir oya sa bali comme lokola camion tala batterie bateki te sali 2 ans ekozaka na moto mkolo kota na nini batterie ba sombi te soka célibataire soka bali ta sakana ba possibilité Maria za ko batterie koti na moteur soka se pele bando tambo soka camion kufi batterie kufa kandoki il faut que ça na camion monsieur tambolaka na mwana muto camion e kufi aji batterie masa zo batterie na ngata tambolanga na na place ebeba ezana na mouvement oya sa yo kama na loba na mwana libala mobala za na problème ya ndako asi mwasa tinde na famille na eba paiement masa ka zo na mutu mususu akota ila na batterie je vous dis avec amour ko wela ko jijete et bébé ma balité n'est pas dit que balingi basité azo calculer ka engagement na charge et baranité mususu azanga mbongo mandako pesa fina esomi te pasteur église alelo yokanga pasteur ko benga mana nzambe o contrôler ka bayembi te or bayembi mingi na église babongola motema ara même na lola tangu sata zaki dakima baba zai ko yemba pe balanda ebele omona la plupart ba sel bayemba kana bango bazwaka azemisa pasteur ayeba baboti pesa batu bayeba dans ba sel be bandema na ba choral oteke so ninga zoyemba te mungo yo kokende te okoma lokola basema mari misambu na basema lor mbo mena katikati mungonge ebunga lokola suivre okomela kumuna bana misatu oladi alliance te moyembi église otomba na bar mama obange tumbelo to yemela nzambe ondimizemi misuba zaka na lera venda zo la zemi wana yo kobota même satan babenga kabiso mitu mikila te mapoko mamutu il faut le kanona mukila bongo koma mutu koyoka musala soni te musala so benga osa sala ebele to kama na kisasa tozana ba fois $20 ba kopesa na mutu te avant koma na fois que na misala salite netinga na kata ba matiti na mema oya mona nga se kama na landela vinanga na zo ba 4000 fois ba 3000 fois pour la salle compte mateko ma $20 na changer code nga saka mbongo koteka maketunga na benga mate na koteka biloko kolamba ponga moko so yesomba mite na 6 kanyo nyonso na bimaka client na nga moko to so bimaka client biloko na yo otekeli yo samu na mbongo kolala pe anzale taka kizungu bambo olote lokwa ba moto bazo bambo ba sacha ma ya moto otema na tongo bazo tana kolela wapi bando bimasuma koleketala mutu na pokwa yo so kenda ko defa mapo babwaka na otabi na tibo sakana kana vi tentation yo na no mekamite komeka mezali ena komeka mosu bilamba na zoko kasu yote nyose komyo minene na kenda ki jeune comme ça na soki de ba pesa bilamba na loketo kwa na tendela mbana singa mena la chao keso tendela mbana loketo kwa na singa na loketo no mobo dala utali pantalon mo ezate osipenda pesa lamba muso kanja usifazi muso kanja fiki tiko libanda so mutata na musiko kwa bombi minduki ba pense o aza championnat bon batala mutu te bazokande bemba charge bemba kala basifika ngo liputa batu bayeba te ba mama lela to kubi bafinika sur liputa te bande batimba ke liputa ngana ko ati no kozoma mbongo ebembele ka bembe mbeka kala zaki omoni bembe ya kufia bafinikela elamba ebyango bien kama mwana bibembe fe bafiniko maputa bayeba te mama ndima tike liputa mama zokena ndo femba miyoyo akena liputa moka tiki CPA baba mama ba ko timbela o supu na koti na mwelongo bembe sai deji mutakala lokwa ne bale mena mokili ndoko pika tete ni akufa zate mboke baby ko yaka na dijo to kotana ba yaya nana yana ngana Rwanda oyebi amona bakuna te bo omana teke mama ngana koma ina nifona senga ndeko na mbongo fona ko sere maradi
na bambeli ngali kambetali ngai te nga kingo kangama ki vraiment na ebité on se sente fait oko so ko ebité ça na koma pokwa bo sa so ibo ki ngai na kei bo saka matanga nga boya te zera sans tant que vous changer langage soko na pokwa yoka ba siffler na wese yelelele mama okene kala oseki na kolela okeka ekala kisasa wana balo tani kwa lokolo ndire presto ndira saraka olingo kama sola peite lungangala manyema wana chenga afasi bena nga wana na za clara yango mutu ana peyo oyo soko lukaka te eza danger surtout na ba 25 à 30 ans nalo bapolela wa tana mkobota basoso echangea kala basoso bazako bota bana 13 14 po baloso bandoko nzela banda peyo koma page soto komika za zuisa mika pa bana ka misato moka kufi moko na nzela de ba résultat bakoli wako yoka ngai nalo bapolele OK tala makam nalo ba so comprendre nga na za clair out vie eza foeba pourquoi basoso baliaka ofemi balingala yiso tu bolingo te c'est mobala za pia kel banda tongo tomoni lo sote komoko matilanga lere nyonso ngari ngate na ko tala to so limi mutu mso aya te ko sangsanga na ete ngana ki dia fana so no mi tanga wibu nanga ye chere ko te na ye ngari ngabilo ko ana te komoko sangsanga ngana nyoko mi na masolo komoko sangsanga na ye na komi efuteli ya bible na tongo poko salaire moko te na boli kambo. Je vous salue de partout où vous vous trouvez, le qui la paix qui dépasse toute autre chose. Et comme la Bible nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma joie et je vous le donne pas comme le monde le donne et nul ne vous arrachera cette paix. Le shalom, merci, shalom de partout où vous vous trouvez. Merci, moi je suis là, le vôtre le plus moindre de tous, c'est Nathan Mwamba, comme il m'appelle, la conscience de mieux faire. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme vous pouvez déjà le constater, je suis avec l'un des serviteurs, donc la bouche autorisée, l'homme qui a cette facilité en langage, pour toi, tu as mis son atelier à péter. Aboua n'a pas de complications, oh non, au moni job, au moni jassamadaki, oh non, non. Donc, quelqu'un qui nous prêche par rapport à des réalités, autres allez vivre, à la personne de pasteur John. Après l'émission Liboso, vous savez, l'émission Tozonga, comme il a reçu un peu, par rapport à l'actualité, vous allez constituer un peu, autres allez vraiment avoir la réponse. Il y a l'autre zone de l'Elissousou, Azawa, pasteur John, les challengers. Bonjour, pasteur John. Bonjour, mon frère. Bonne santé. Très bien par la carte. En tout cas, Zala laisse tous les questions, ça n'a pas besoin. Solo Ana. Tous les questions, Yolingi. Moi, ça laisse. Et nous avons à l'aise, nous avons la santé spirituelle, la bonne santé spirituelle. Les gars, on a Dieu bon déjà. On a Dieu bon. On a base. Alors, pasteur John, quand on a monté na Likamonabiso, par rapport à l'église, nous allons vraiment parler de les églises et différence d'une oyo au salut vraiment par rapport à l'église où il est tant que tu là, l'église ya Munda, na l'église ya Lelo, tant que tu as analyse de ça. Analyse c'est ça bon. L'église est quelqu'un église. Et ben il est comme différent. Pourquoi l'église est comme une synthétiseur musique est comme différent? Et bongoli était li koleka l'église te baki ya Mbunda. Kenda na église. Soka les églises ya Mbunda na koyembo mona nanu batete mena bongoli mitema. Pe ba banzembo ti le saka succès me bimaka. Kolo nzambe na nguya. Oui banzembo wana. Soko yoki déjà senti que na monter à côté de comme na solution. Très bien. Wana posa beaucoup tana passerité. Okana passer est-ce que até oyoka confection déjà côté déjà na nzembo. Mais là, toi qui vas synthétiser, tu es ensemble, on a qu'à s'engager. Vas-y. Oui, pourquoi? Vas-y. Un pasteur, si on fait cette église, tout le monde a pembé, il faut que ça soit bon. Quand tu as entraîné, si on a joué à tête, pour police équipe, nous on a tenté de police na terrain. Quand il faut en rigueur, on a joué à coming. Bata la jouer yo lobi ba tosa. On a le coup de négociation pour gagner cette mentalité na yo. Lui, ça dit que Yowana, elle n'a pas jamais Ligue des Champions, et il va gagner 5-0 avec sa corruption. Parce qu'on a mis tout le monde, tu as des résultats, ok. Pasteur,
église ya lelo yokanga pase kobengama na nzambe okontrolaka bayembi te or bayembi mingi na église babongola motema ara memi na lola ntango sata azwaki ida kima bao bazali koyemba mpe balanda ebele na remarke bamédicien chrétien bateyamaka te na église na baéglise nyonso okendeki alela koteya bamisa babimaka libanda yoka masolo na bango lokola concert pende ya mokili naza clair awa omona la plupart ya basere bayembaka na bango bazwaka azemisa pasere ayeba babotiboti mpe sa bato bayeba naza basere mpe bandemba na bakorale oteke so ndenge azoyemba te mungo yo kokende te okoma lokola basere mari misambo na basere lor mbo me na katikati mungongo ebunga lokola asivre okomela kumi na bana misatu olati alliance te moyembi église otomba na bar mama olokoti nde ya synthétise Pasteur John, na beno makambo oyokanga ya okokamwa même passé azotunaka moyembi moko azala koyemba ya mwasi basenta ye obanga etumbelo te oyembela nzambe ondimi zemi misu bazalaka na lere avende azozela zemi wana yo kobota meme satan yokanga yawa église faut rigere ça soko oye kosambela nzambe mutu atushe te po église bakengela lokola kasho te église nde lokola oye conscience na yo esala kolingaka te soko ozosambela ozelaka paster afuta yo naza clair awa nga nasambela mpo bafuta nga na paster se nasambela mpo nayepa nzambe akotanga lola natali mokili na kopengwa mingi mais lelo ekomi so frère ake église kama esilika bazonga apea biso tike ofrande ekoti tro yoka bafrère basa réunion yoka bayembaki babinaki bako bamoni mamonzi ebele bakosonga boye te biloko wana eza yango te or kende église mpo na yo moto akofuta yo nzambe okozala na église o paster azosaka mabe yo soko ye otala paster na mabe na ye te yo tala maloba teyaka zonga ndako conduite na yo na comportement nzambe akochange yo badonné oyo akoyokanga yokanga mon frère lelo na baéglise soko otali modele akogene mingi bagene basupe te et puis na bato botinda jeune botalaka nanu jeune totindi bango basala ya nini mon frère esengeli mutu fa pesa soko ke église conscience faut sala loba nzambe bakokaka pamba te ena église bona pesa soki di meza pesa po nzambe napesi pema apesi musala mais esengeli musu bozosenga botika koexagere nazoloba peke botika makambo okelelo mindu tofungola kosonga na eloko na ndaku te bamama bana baye mosusu batika bambongo ya garantie bakende kolala libanda mobala bete libala ekufa pourquoi bakolakisa bageni nde balukaka te pase elmo bosesi bageni réunion kanti koma bageni te bageni boya ogiste groupe po bopesa ofrande fo bosala boye so bokima te ya dimanche ilandi mutu bima babengaka biso mitu mikila te mafo koma mutu ifoleka no na mokila bongo koma mutu iya batu boye koyokaka musala soni te musala so bakobenga osala ebele totamba na kisasa toza na bafoi $20 bakopesa na mutu te avant koma na fo fokende misala sali te neti nga nakata bamatiti na mema oyo amona nga seka me nalandela vi na nga nazo bakata mini fa bato mini fa mpo nasala controle mateko ma $20 na change code nga asaka mombongo akoteka maketu nga nabengama te na koteka biloko ya kolamba mpo nga moko soki esombami te nasisaka nyonso nabimaka client na nga moko toso bima client biloko na yo otekeli yo sa mona mbongo. Pasteur John, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça a été trop clair. Et tout le monde se ça, nayoki elo mozo matezo kita. Ba sambu sikolo mokili. Ba sambu sikolo mokili na batei. Yokanga. Vas-y. Omoni un frère son abi Mosala Nzambe, ozala chantre, pasteur Kingani, Mosala Nzambe. Nzambe fa mema oti na paso ye bana batu ba mona yo akausaka. Okoma mutu na nzela Nzambe aza mutu kofuta komone boyete. Ndezaki na selo musa soko zate na selo ndako na ndako. Ato kimi na landi yo. Maintenant Nzambe zozo kende par la foi. Komo koleka na pasi na humiliation ba seki sekio Nzambe miki ko tombola okaka ma o changer makambo wo. Oronyo otana no koma toza ebele Nzambe tombolinga. Na to sa musa na epo pesa nga crédibilité na za l'aise. Rien. Beaucoup de ba bêtises. Makamna zo kaka. O a violé mwana bat. O a violé soki kiyani. Passer la sana mwasi makenda kobima na ba fi musuna ba hotel misika ko batama. Tozomona ba biloko ebele. Tana ba ke misusu bozi Nzambe te ko bakisa bi cheng bosa ntse ona meminga ngambo.
comment ko ça kolo mukili so nyata batu ba ebité fi wana tanga kenda zana ba kamata beta lisolo to bimaka na passer kingani mais ta bata e passer nga za marié biloko nyonso tozolo bawa au fait to saka na biso to toucher kolo mukilité nazo ba na pété na nzambe bokondi manga lelo te to sali amuta pesa ka vie zaye ko nuna eza mbongo te nde ba patron so ba nuna so komi paka nzambe na lingi ba lia mabe matame za kokoka ba lia be ko to pita charge tolana batoko tolota bien bakena na mbetu baza pongité bakena na ba communauté lula conflit tolana ba communauté zangati na to batela mana les koma comme na loba bala basia ba alliance basiko na désordre to kena yaka to fanda libale e umera yoko makambo na zamba bo frère moko soko talinga ozo kama mais vie ezoken mon frère tu okokuta ngo eza nzambe ba makolo ngana tambola se mutu musunda bela kala na tambola na kenda bisiko na suite na zozo ngoko betela nano zole na kata motema on ninga très bien ozo kana kati ma kilezo kitaba benga ngoni sebima hémorragie dans ça hémorragie mais mi chokota na kati dans ça na fana na zone ngalo kete zone ngalo kana merima ndoka ne kolela mata et comme hémorragie na zo betela yo souci à vie betela nani o tambola be tu ma ele suki mutoke tala zate o tali trajet ko zonga sikonde mama mulai otali bumunzala otali maboko elembi o sentike na nzelo katika 3 communes no comité de jeu siri nzoto ka o kauki ndana kutana ngo o koma na ndaku bo lambilo wa mtamele loko oyiba kola la pe anzale taka kizunguzungu bambo olo telo kwa ba moto bazomba mbo sacha ma moto babiso o tema na tongo bazota na kolela wapi bando bi masuma ko ketala mutu na pokwa yo soki ndako defama po babwaka na uta bina tibo saka na vi tentation yo na no mekamita ko mekame zali ena ko mekama so bilamba na zoko kasu yote nyo se komyo minene na kanga ki jeune comme ça na soki de ba pensa bilamba na loketo ko na tendera mbana singa mena la chao yo so tendera mbana loketo ko na singa na loketo mo Dala, otali pantalon moi ezate. Ozi benda pese lamba muso kanja, ozi pasi muso kanja. Fiki tiko libanda. So mutata na musiko kwa bombi minduki. Ba pese. Merci beaucoup Pasteur John. Nazo betela yo kana nazo le kayapi. Vas-y. Koma kamba shera ngo. Vas-y. Koma bazela kaona ngai tara. Ah nazo betela yo ko ya muto le kawa. Soko boy kufa na wa vale ku. O aza championnat. Bon. Ah bataka mutu te bazokande bemba charge bemba kala basifinika ngo liputa batu bayeba te ba mama lela to kubi bafinika sur liputa te bande batimba ke liputa ngana ko ati no zoma mbongo ebembele ka pembe mbeka kala zaki omoni ebembe ya kufia bafinikela elamba ebyango bien kama mwana bibembe fe bafinika maputa bayeba te eh mama ndima tike liputa mama zoke na ndo femba miyoyo ouais akena liputa moka tiki CPA ba mama ba ko timbela oh super na koti na mwelongo ebembe saidi ju mutakala lokwa ne bale mena mokili ndoko pika tete ni akuva zate mboke baby okochola dala bana timbela ko lele koma pete bembe pene kijama kale zaje bembe bo ebite bozole lalila atile mutu pasi mba mitu mimi mo koma atile zo sale mo zo benda mtozo filmer na nezume dana ni pusa loboko mukebo mutazole oze sa bongisa loboko bongisa posa ngo penda mtole la pasi benda yo zo téléphone zo soye opuse ngo pusi muke atango kufiya kufibe zo zo message mabe na zo biso makambo serré mon frère maweza kasuna batute na zo betoli solo soko mi lingite bako lingaka ote toza na mukilo même famille oyana bango bana confiance na ote bako lingaka on intérêt soko lukite fallait pe ezate kwa koka moi si oza na ye premier ennemi na yo ye soko lesa ka ete mutoko temo na quartier ye on se mobala pe ya pembenga pour sérieux wa koyoka ngana kenda ka tout droit na boyo situkisa yo balokinga baloki yote olingi charge ko kanyo nyoso to ko kite ko chano litoite avota mwasi litoi talaka na sala kani nini po karate semewe ekoya zeme ko bata mana kolia ko fere téléphone ke na ngombo yaka na métier yoka kuna loba wako yoka nga ko yaka na ilije to kotaka na bayaya nana yana ngana Rwanda obe amona kakuna te bon omana teke mama
ngana koma ina niveau na senga ndeko na mbongo fona ko sere maladi na bambeli ngali kambetali ngai tenga chingo kangama ki vema na ebite on se sente feka okosa ko sere ebite sana koma pokwa bosa so ibo kingai na kei bosa kama matanga nanga boya te zera sana tant que vous changer le langage soko na pokwa yoka ba siffler na wese yelelele mama okene kala osegi na kolela okeka ekala kisasa wana ba otani kwa lokolo ndire presto ndira saraka olingo kama sola peite lungangala manyema wana changa afasi bena nga wana muto yebite ne kaso botani kama ninga kota mataki ya mataki kwa shikito ukomi prete tengo inda na tongo kotala le péage problème ndire ndero kana kanayo ebi gouvernement faut ba changer nga zo ndi mate peko ke modelo atali mota 50 anenga kauki na tongo bambonga bibamba awa bino ala nazala bela yo l'homme na $100 soki passe était yo te nyo c'est kele ko c'est loko te wana loi fi très bien il faut te makana passe ça loko la frère ato il faut kanga frère makamzo so lingo sa talika ndingo kemba ki au frère ne ela okabamsu na rakaba tuboya kozwa otali 10 000 francs taba komika bete bozo 5 000 oyo monani ya moyo et pourquoi otali passe na yo on fait comme félité je te dis passe ndé bomba muto koma mutu mon frère na ba no polele ba finga biso batakisi ba musiso kisi bona boy moni soko ba no matando so matabo ba carbonine wa ebita ko ba mabe o bi kilo yo pesi poko ma wana mutu ebité passe ya mutu bimaka na moteme bimaka na longité o atali sa passe na kolela ba ida ka ete ba ba kanda bicho wow ba ko kama na loba très bien kama na lokola lio atala linzala de ba mbolo ka kanga kate ba ko sekanga pa bamba yaka iya azana nzala vous comprendre ngo akenda kasiko chasse na butu sabayeba kwatonda nazobe liwa ya lion moko te tandama na miso abato akenda kukufa kana pasi moto traité mokonzi moko tanga ko fana pia na ba civil ba ko seka nyusa salaka kala très bien zambe zanga buding mais ba mboko ba bakezi kota ba lion quartier résidentiel nde to banga ka kombe na mbinza OK les autres secret mon professionnel vas-y soko yo kinga mais yo na so to koti zambe ko mona ka matiti comment côté mso mona ba nyame bele côté mso zambe bele nyama ka moko quartier résidentiel ouais ça ka 10 mètres carrés 6 piscines ka 3 personnes et wow et pas koi amataka na état sota le comment ya makamna bon ba nyama ba so ba ke o zone netre neto ya ka bele ka kuna kotonda ka mokondo saka no koti ka show zamba ndengeza zone rouge rouge. So qu'est-ce qu'on a cité ma tête yolo banga baba lemba kotabini babumbu ndesko mona bamboloko pakasa bakima ka groupe mambo ba teremi wana cité ba sona kana likam na ba makako kiri des heures de rolala te cité surtout ngulu chef du quartier ma kelele avec sa baninga te kam pa couleur nyos ngulu ko chef du quartier. Merci beaucoup, Pasteur John. Je pense que Toliango est bien. Merci beaucoup. C'est un problème, Moko, et si moi, Moulungana, ça dérange les toits et dérange mes toits batou. Tolali Tolamouki, le pasteur Marcelo, que je salue à passant, c'est un père d'une très grande église de la compassion, Nelo Oyo. Après, Liwa et moi, c'est des habitudes sur la Bantou. Liwa ya mama blanche et déranger qui batu nyoso. Il dérange qui te. Et déranger qui. Yo kanga pardon. Bolela qui bien. C'est bolela qui bon contre makamtali mutu makambo lo bati. Yo zano mo bebeli yango bolobi. Très bien. Yo kanga. Yo contre makambo mutu na pas juger, c'est un démon traître. Naza claira. OK yo kanga. Bikambo e komela ki ye. Komela ki binote. Hotel muninga nenga zolela na pas ya douleur à likambo. Oza champion ko chola. Oya kenda matanga betaka masolo ebele. Ayeba na mutu na bien te to baba kunda pote le baba ndoloba o ata vandi ebe ba fanda mutu ebembe ba inde ko tala pa critiquer misu ba saka musika na matanga vandi place na ye ta vandi nye saloba soki mutu ana la muki ko tuna nde ye par rapport ba ko vandi na mutu ebembe o ka ki souci nanga ye yo kanga très bien soko perdre mutu yo ndo ko na charge dépense za ki ye ko bala ana normal natali kamo na bible David a belisaki mwana azali kolala te souci ba jeune batutu babaki ye mwana soko akufi David ozananga
na ngambo tonga mwana kufi ba David akendaka sokola la tia sengi biloko batu bakamwe orabeba abongi alobi lokola kei abu pia o eke eloko passer masera sali moi j'étais kufi oui asa kei lokola kei na musu azaba mobate limpate adirija ka liboso basi na mibali na pengwa na misu ko mona linga na se prévenir oya sa bali comme lokola camion tala batterie bateki te sali 2 ans ekozaka na moto mokolo kota na nini batterie basombi te soka célibataire soka bali ta sakana ba possibilité maria za ko batterie koti na moteur soka se pele bando tambo soka camion kufi batterie kufa kandoki il faut que soka na camion mse tambolaka na mona muto camion kufi aji batterie masa zo batterie na ngata molanga na ona na place ebeba ezana na mouvement oya sa yoka mkamna loba na mona libala mobala za na problème ya ndako asi mwasa tinde na famille na eba pema mwasa kazo sema mutu mususu akota ila na batterie je vous dis avec amour ko wela ko jijete e bele ba balité ne pas dire que balingi basité azo calculer ka engagement na charge e baranité mususu azanga mbongo manda ko fesa fina esomi te ami pesa bikila so na koti na engagement za mabe na bona sambwa Tim kono ko 100 francs de na che mwana mukiti je te dis ndimanga na baki na daja okoya na bana 20 ba betelo maboko mais so baza na via nyamu nyamba che baninga des ordres mutoko boti eyoma na mboko par rapport à muto ayena ya boti ta kufi bongo pourquoi bible no bike oya bali asali bien oya bali ta sali mieux na bien baza moko mais mieux leki bien po oya na danger te yo kama na loba zala mobali oyo abeta ka bakopi na bimi na 4000 8000 ana mwana na moko to mibale na bolingo na efandi o kumanga ales yokanga ko yaka na engagement te ko juka $10 litoi quartier ni sofotika basi base mitango yaki la kakate nombre abano ko bota liko mobulu na yo ko na sabato ba liko mbongo na respecta ndambo oya na ngali kipenga te leki na ngali kipenga te o atambla kana komba bande ko seka ta goi un coup la jeta ka komba famille ta ka komba musa ya busala makam na lo basoko yokinga na za claira yango moto na pays oyo soko lukaka te eza danger surtout na ba 25 à 30 ans na lo ba polela wa tena mkobota ba soso échanger kala ba soso ba soko bota ba na 13 14 po ba loso ba ndoko nzela banda pays comme pas je soto comme ça je sais mika pa ba na ka misat moka kufi moko na nzela de ba résister ba koli wa ko yokangai na lo ba polele OK tala makam na loba so comprendre nga na za clair out vie eza foeba pourquoi ba soso balia ka ofemi balinga la yiso to bolingo te te mobala za pia ke banda tongo to moni lo so te komo matlanga le nyonso OK na zo lo bela yo so ko yokinga bolingo esenga ka pe ko lia mobali ko ya kana malobebele te ya ka pe na mbongo na mako lia oko pimela mwasi bilamba ta ina ne o ya kala kolata na uta na ngo shebango me ko lia fa uta na yo ndugu mama za kota ndugu na moto te soka lambi lendi pala bazuti samedi tupango bafani batimberi ke maachera lamba kate bolingo ebele masala mukaka na retard on dirait fatigue et puis mibali apia kazu ebele bolingo ebele lokwa melaka ne bakisa bolingo pourquoi bosaka modelo so pourquoi so komi na mbongo zu ezaka te o na remaki mutu tozaka na mbongo azaka na zuwa te basi siko batinga make bango moko OK azwi mususu mobali o azana bolingo ana mbongo te ezaka ka bongo so manika mobali zuwa makasi piake na mbamba mibala peka na koso te mibala piake na zuwa alinga moza za property osukoli nini na sukwa mabe na la mininga bakoni mininga kenga kwa kisa ngungi na sokola te alinga ke property so so akita kenda kochana kwa lopanga ta soko sera nana mibala boy mais mobala partout ataka mafu chéri j'arrive akenga buto OK bon ka tiens abwaki akucho na mbanda a changer mususu yo kama kama omona siko yepo mwasa mubule za tellement mbongo eza soko zolamba bande siko ba kebelebele ndako ezaka na sanfa ta bande konde ba yaka lokwa nde foire oya mobali baye oya basi baye baleka mwasi baye yeka kola mama ndu echaba ninga me fufute siko piake lokwa nga soke ta baninga mtalibosia mi baleba usiri kaka oya bengi bina zana mbongo ata me fufa 10 personnes bogo koka ngari ngate na eko talo to soli mingi mtumsu aya te ko sengsanga na ete ngana kidi afa na so no mingi tanga wibu nanga ye chere kote na ye
ngalinga biloko wana te komo osangisanga nga na nyokwami na masolo kongo osangisanga na ye nakomi efuteli ya bible natongo mpoka salaire moko te nabo likambo oyo ngala tuna motuna moko na mobali oyo aza fidèle naza na mbongo te na mobali oyo aza na mbongo naza infidèle opréféré basœur oyo bazolanda biso bamama bafanda na mobali oyo ndenge nini vraiment olobi no bien ozanga mbongo mais fidèle mais wana eza risque mon frère fidélité esengaka na mwa preuve wana ça je te dis devant Dieu oyebi soki oza na bolingo ebele mbongo te omate okita ata mwasi abombeli yo ozalaka na kelke biloko moko benza pembeni kozanga bato bayebaka te babenga yo mozangi me mokeleli te très bien tika na métier moko soko bimi lelo te lobi te moins 5 $, 10 $, emonana zalaka soko defi lelo te lobi te ofuti bakotya na quartier moto alukaka ye kozalaka te ke ozapenda mbafu yaya nga na mwana mobali azotinda mwasi na feti na bango ndeko na bino otaki mboka kende otaleta kopesa osaki ya badi te ata mbadi koya te ozomona mobali azokomisa mwasi mobulu biloko zaka mobali moko autorité je te dis kolia eza rien soko olingi foyer na yo bana bakolia eloko ezanga mibali ebele toya na bolingo sa toconsacre bolingo eza nini zaka nde na souci ya libala ezokende wapi nde omona charge pete vrai mobali yo nde mobimi moluki balei mbongo mwasi na bana yo moko foye bake na ye na mbongo me na kosomba pantalo te mekuta mwana eza obligatoire nasomba ngamu na ya na ye eza na mibali ebele na motu te wana oloba omwana mapamboli na yo babotola kie bosimisa mwana mpa bandeko nzambe okaba mapamboli kuna. Bouclons cette émission par cette page rose. J'en profite pour souhaiter un très doux, joyeux anniversaire à maman Sarah Molemo, maman Paradis. Plein de bonnes choses à toi. Et Oumela, Timbela, Mingi Mingi, Salam Maman Longa, Lelo. Nenge, mon frère Amessa Koloba, Koliate, Komelate, Kokende Passe Moussousse, le Rosa bébé, Panelara Libé, la maman. En tout cas, la prophétesse de Dieu, maman Géraldine Valdoché, plein de bonnes choses à toi. Et encore une fois de plus, je te salue. Là, je l'appelle comme ça, ma tante chérie Sylvie Moulumba. Je te salue à passant. Et pourquoi pas faire un très coucou à Priscille Ndouti. En tout cas, plein de bonnes choses à toi également. Et je vous salue, vous tous, Nalingarabino Mingi, Glody Yuma, Salon Grande, Tomesana Sala. J'en profite pour citer Merveille Toto, et Garçon Puissant, Jonathan Loutonade pour la France. Je te salue et pourquoi pas à celui que j'appelle Belchi Kinwani, la priorité du chef. C'est par là que nous bouclons cette émission. Tokutani prochainement, ce qui est sous. À Zongi